Mbote na bino nyonso bandeko balandia la personnalité TV nebi que donc bolela la personnalité TV trop biso pe tolela bino ya trop ndeka bolela ka tina ndenga pe na linga bino ya trop na linga bino ya trop yango na lobara mosala tina donc on est ensemble, il y a pas de souci. Donc ndena lobaka bonjour bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, toujours nama solo na kati yampasa doboko bakolanda suite ya émission na bino obolinga mingi na kati la personnalité TV. Je suis que boko zala jamais desi zala connecté. Toujours continuer à Tokomi na 5e place. Tokomi na 5e place. Ici qu'on a télémis allumés et qui ti na bakolwana obomoni. Donc tout ça déjà na kati pour ezali lopango coin et puis ezali non clôturé. Donc lopango ezali ko mesure 8 mètres sur 20 na inachevé obomoni. De 8 mètres sur 20, na inachevé oyo, bomoni, tozo poussana. To poussana po to lakisabino. Donc na inachevé o bomoni oyo. Ezali ya 3 chambres et salon. 3 chambres et salon, toilette, na douche na kati. Deka bomoni liango. Ndenge bozomona do to lakisabino salon yango yo ba chambre bozongo tan bozomona ndenge zaleli donc ba chambre yango yo chambre mususu yango yo chambre mususu yango wana kuna eza pena couloir déjà 3 chambres salon na toilette na douche na kati sima nango yango yo iza no espace pona pe bato okiko tonga na yo toilette libanda espace iza pona tonga toilette libanda lopango ezo mesure 12 mètres sur 20 ezo mesure 12 mètres sur 20 eska bien eska mo PPP il y a bien vraiment donc on respirer kitoko sokoza awa na kati toujours ya mpasa bango bakena bango mosika te balobi babanzango 13000 wana toloki toyeba ndeka tolobaka lisola mosombi na moteki to beske basombi na biso bakoki koyeba prix final ya lopango te babisi biso suka na bango 10000 do suka na bango 10000 bazui mbongo yango tolobi zala branché zala scotché wela biloko boye e umelanga te na kati chaîne en tout cas zala connecté biso na bino toza ensemble, y a pas de souci donc tolongola bino ba stress ongai na pesara confiance et pas bande komoko songolo pakala ba melanga yaka na kati la personnalité TV oza jamais desi ozwa esika obengi ba membre famille baya otale sika si ozwi déjà donc biso toza wana musala tina ti musala kitoko toujours. Toujours continuer awa toza na 6e place. Dans la 6e place toujours na kati en passa bomoni bino moko environnement ndenge zali bomoni bino moko environnement ndenge zali donc toza toujours na kati en passa donc sika toye ezali na ngambo oyo video oyo do bandi sika juste ba mesa wana bandi juste kuna na suka penza suka esika mbila wana ezali yango ekei et continuer ti na suka esika table wana ezali eza lopango mobimba eza non clôturé eza na ndako monene tozokota
donc tozokota tobeta masolo toyeba ndenge tobetaka ba masolo na biso na kati ya la personnalité TV babi awa ezali komesuré donc 20 mètres carrés 20 mètres sur 20 tokota na kati po tobeta masolo en ensemble, y a pas de souci, zala branché zala scotché zala connecté. Toza na kati ya lopango, toza na kati ya lopango na sir bomoni lopango ndenge eza na kati nango eza penza monene. Donc esika kutonga alakisa na ndenga libanda eza yango te, donc otiki vraiment mbila okei ti na suka kuna esika basako wana ezali. Donc lopango eza penza monene, lopango eza monene, lopango ezali ko mesurer plutôt na baki 20 mètres carrés, mais eza 20 mètres carrés te, eza 20 mètres sur 25. Bomoni lopango ndenge ezali babi 20 mètres sur 25, donc eza penza lopango monene, eza pena ndako monene, ndako ezali na 4 chambres salon, ezali na cuisine, ezali 4 chambres salon na cuisine. Donc eza ndako monene, eza ndako monene, donc toza na avenue Bilanga. Eza ndako monene ndenge bomoni, eza ndako monene, donc tozopesa juste ba avenue pour que to bunga te tango bokotinda vidéo botindeli biso ta mususu na mwa maloba ekosala bien. Donc nzete yango yo ba nzete ezali eza na nzete avocat, eza na nzete ya manga, eza na nzete paipai, toujours pona kozwa mopepe donc ana kati mopepa kitoko. Ba voisin bazali ba voisin bango wana kuna bazotonga, ba voisin mususu bango wana kuna atuka ndeka na lobaka na kati mpasa ezaka likambo kaka. Donc osombi oteki sumbidi tekili osombi teki mutu pe ya sombi ya tongi ya matisi. Donc na kati ya mpasa toka construction chaque jour tango roya boyo kuta construction sika mukolo roya boyo kuta esika sika tuka obungi kutu na esika to mosusu kotelaki. Do lopango yango babi 20 mètres sur 25 babi 20 mètres sur 25 ndako monene ya 4 chambres salon. Donc oyo porte wana bozomona muke eza nonkara na kati ya ndako ezali chambre nde babi misango batie studio mais ezali 4 chambres salon. Donc eza ndako monene bomoni pe bino moko construction na yango ndenge ezali eza penza ndako ya kala penza te. Lopango oyo balobi bango babanzango 30 000 à discuter, babi 30 000 à discuter. Bomoni presque lopango nyonso doto tambola simate po nyonso ezomona na déjà, nyonso ezomona na déjà na misu 20 mètres sur 25 na ndako ya 4 chambres salon. 20 mètres sur 25 nanda kwa 4 chambres salon. Donc le pango munene lona ndengo lingi lona pondu lona matembele lona ngai eloko nyonso lona ana kati robima kitoko poza mabele moko ya kitoko. Donc balobi 30 000 obeti masolo eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Toza toujours non loin na Terre Jaune. Tolobia benga sala ndenge to sala na kati la personnalité TV. Donc on est ensemble, y a pas de souci toza wana tozo zela ba appel na bino tuka ekota bokota ebele bo s'abonner bino batuna bo s'abonner te ba o déjà boza ba abonner na biso boko ba continuer ko consommer la personnalité TV avec votre humble servante. On est ensemble, y a pas de souci, zala brancher. Tozo continuer mon sala, bomoni bino moko avenir ndenge ezali eza venir monene mutuka tina ti bomoni environnement ndenge ezali environnement eza vraiment bien, eza bien toza toujours na kati mpasa. Donc bomona bino moko mabela kitoko mabele fanda simananga bozomona do toza toujours non loin na mabele na prendre plutôt ya Terre Jaune dans le pango na simananga e bandi esika bozomona kuna na ba fleur wana o bozomona na musika ezesika le pango e bandi. Donc ezu le kwa ba veni mi balé eza le pango coin écueilli yango écueilli
ekei ti na coin esika ba fleur wana epesi mwa ba rouge ezali yango ezali esika esukeli okota na kati parce que lopango eza nango non clôturé mais eza lopango ya monene ezo mesurer 25 mètres sur 20 na ndako pe ya monene do tozokota. Toza na kati ya lopango deja toza na kati ya lopango na ndako obozomona ya monene do lopango ezali ko mesurer 25 mètres sur 20 bomoni bino moko eza penza lopango ya monene ya lopango monene eza pe na ndako ya monene ndako eza na ndako monene lopango peza monene kaka ndenge bozali komona vraiment ndenge bozomona do tozopusana ndako obomoni ezali ndako ya 5 chambres salon do eza ndako ya 5 chambres salon ndako obomoni ya monene ba toilette yango wana kuna ba toilette yango wana kuna mopanzi ba toilette yango wana kuna libanda do ndako eza penza monene ezali 5 chambres salon lopango eza monene ezali ko mesurer 20 mètres sur 25 mètres sur 20 do eza penza lopango monene ndenge to beti masolo balobi abango 35 000 à discuter. Babi bango 35 000 à discuter. 35 000 au beti masolo. Babi 35 000 au beti masolo. Yali kambo, yali solo. Ya mosombi na moteki. Babi 35 000 au beti masolo. Ezali solo. Ya mosombi na moteki. Ndaku ya munene. Ya 5 chambres salon. Babi ndaku ya ngoyo. En tout cas, lopango. Eza penza munene. Oko baki sa lisusu kotonga soki olingi do eza lopango monene yango to bengi bino boya ndenge to mesana ko benga bino na kati ya la personnalité TV to tonga Congo ensemble to tonga Kinshasa ensemble ezongela biso Kinshasa la belle. Oh, tozo continuer mon sala, toza na 8e place. Donc ici ko bomoni on a telemi ezesika lopango bandi. Yango tozo pusana. Toko pusana pour que tokota bomona pe esiki sukeli. Eza penza ya munene bomoni bino moko balabala ndenge ezali. Do balabala eza banda kwa kitoko. Ba voisin bazali, ba voisin ba bien eza penza na mabele ya kitoko mabele fanda mutuka ti na kati ya lopango donc mutuka ti na kati ya lopango bomoni bino moko environnement nango ndenge ezali donc courant ezali mai pe ezali toza deja na kati lopango yango oyo ndenge bozomona. Donc mwanda kwana muke eza juste kaka pona kopesa yango valeur toza na avenue Kwango eza 8e lopango bomoni lopango ndenge eza do terrain o mobimba oyo eza toujours na kati ya lopango to tambola penate po ezomona na déjà lopango mobimba ezali komonana ezali 20 mètres sur 22 eza na banzete eza na nzeta manga eza na banzete penza oyo bozomona wana do lopango ezali monene eza monene ndako wana eza juste pona kopesa valeur ya esika donc eza ndako eza lopango monene eza lopango monene ezali 20 mètres sur 22 awa balobi 15 000 à discuter babi 15 000 à discuter 15 000 à discuter 15 000 à discuter donc babi toluka to eba plafond na e abi soki moto aza na 12 000 wana eza plafond na e azosuka na 12 000 yango tolobi c'est le temps wela omoni yo moko en placement omoni yo moko et en tout cas esika ndenge ezaleli biso to ebisio kaka en tout cas et koumela te penza
pusana beta masolo nyonso basolo la kaka so ekutu mwasi ba solo la ebongo po anite lopango pe to beta ka toujours masolo donc tolobi zala branché zala scotche zala kolo na kati la personnalité TV ozala jamais déçu. Merci à trop na bino nyonso bande ko balanza la personnalité TV obozaka elongo na biso en tout cas merci à trop na ba abonné na biso nyonso ya la personnalité TV donc merci na bino nyonso obopesa ka biso matoi pona koyoka obopesa biso misu pona kolanda toujours la personnalité TV en tout cas merci à trop merci na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu badiva wa Sudagi voix mama Boko Bank na kata London City. Merci na Arlette Mato en tout cas wana ba membre ya soutien ya la personnalité TV sans oublier Mama Doris Lema Fumu na gaz la personnalité TV. Merci na ba commissionnaire Obatambusaki biso lelo na kata Mpasa na biloko nyonso obomoni. Merci na ingénieur Israël Nosotif Pro en tout cas azala kiwana elongo na biso pona kosela bino mosala kitoko ndenge kara bo mesana vraiment kolanda la personnalité TV en tout cas to senga na bino bo continuer et consommer ba émission na bino en tout cas to zawana pona bino ti on est ensemble, il y a pas de souci.